Bandeko mbote bisika nyonso bozali bozolanda ngai ngande kona bino Simo Poso Lobito mobala pembe na Dubai la ba fo konte bakufi pe ba jaloux bakufi na batabigudi na yeko sukola bino mitema na yeko bongisa na bombela bino makambo ebele nzamba limbi sanga chaque chose à son temps siko na kote na kati ya domaine tokende na bino likolo bandeko nasala likamoko eza spécial pour na bino ba papa na ba mama produit oyo o na telemisiri bino oyo eza na makambo eza na ngana lobaka kaka lokona na ba vampire boye bozongo série eloko oyo o na eza na kati bongisa papa afuka maki mingi ba papa na biso neti munani venga komo kotene mama lembe oyo msuko pente pe na mbeto pamba mama ko pente pamba oyo eza ya komela te eza naturel eza mina bilu eza produit to soki chimique te ya musunga bompe mna sali yango la ya mekanga nanu meka produit oyo boyebi lisolo moko na lobaka likambo liboso batasuke eza mingi te na kosala ngo pe pardon ekosala ma mingi te nazo préparer bino déjà produit yaya mubaba bana bibandiko na biso bibala baka na venga muke o baka makasi na kolia mbanga na kotsamusa pina na Dubai na dunzili nzanza baka na makasi koto wana te solution na yango oyo yaya ezaka ya kupakola eza na inconvénient batu ba oyo bazwi déjà ba opia bino publicité ba bia nzoko sala ngande bungadio to boya ko lakisa bani biso sala kwa omone kon yo so mona collège bobote sala publicité o so mona lycée moté ampiko ya Kasavu be sa publicité to mona te de la gombe sa te tout ce qui brille ce n'est pas de l'or argent peut brillaka biso wana te yaya e loko na meme libino ba oso place nyonso kopakola soko bolingi ma sutebe ma mama soko sana bezo ma bele ya sokyo aw yoka atambu ma bele lala bo ekoten sangi na fungoli bino nazolo bana bino blaka pa papa ya msosa ka mwana nini na venga ya mwa muke mosa a deklaraka papa oyo okozonga soko so pakolo ezala kwa ndika to pakolo ka mafuta oso loba nangana lingi bema boye sala boye mata okomona changement de fréquence compété pe ko sila yo mama pe ko pente ko sila po bokuma ka bufani kana mbeto mona oh nani bobandi masonote ebela solo bona kata chambre yango bana bakuma ko kima chambre no parce que ba solami kinzeleki yanguyo kotia tembe omonia yaya esa la tama bato ekota o babumona lokola ozo pakola ngokaka matama ke vimba yo okozonga matama mabela te ya mikie olinge vimba yaya oyo na esala mine ba produit chimique te naturel so biloko na kolo ba biloko na te sa secret ya bokoko baloba nyoso tute sia na kolo ba nyoso tute mibalo pe nyoso mswasa kana reta ya msuya ngote mavenga te vendika alingote mavenga sali vendika yaya yangoyo boso afantir te na so bisamina solo na kozongela lisusu te boyebi numéro na ngai wana 0033 753 03 8804 0033 753 03 8804 yabo benginga leg parce que nabi batu ba téléphone na ngeza trop populaire batu ba benga mo ezaka bien msomone eza saturé essayez toujours même tu peux me laisser le message na ngana za mundele soki na bino ko répondre ko banga note ata kote bokangisa nga binemi na yebi ebele pe kuna bazala ba problème yango yo oso pakolo kama net ma ata mamo lingi nini nani kizundu zinde ekoma lokola okoti na ndako masoke tikali libanda yo kaka
bala membre na fungo ni bino papa benga nga na nini mama ata lingi continue so ya minene ata kuna na duba ya munene wow yo kaka po mi kone ko mi ka bombas o koma bombe yo kaka secret na bombe na bino angola ezuita na moni ke ngadia bolinga ngate mingana lingi bino ba papa ona sepsa mino boso avantite be anga pemeli sale lango ko lukanga yo mo mona ka changement na nzoko changement de fréquence mubani mo sala ko motelo tsuko suka yo ngawana na otika li pe libela normal parce que ezate ke ele ki soso ki degra munene moko komi ya normal kitoko batalyo pe babia ntuka motso na talyo vande ko lalo abia ntuka akangi pe munoko nie aloba ki mingo moni pe kopente pe bala moko esilio komena kisite esa kisite esa ngwa kando kwa ba pomade ko pakula esa naturel esa la mama o mabele ba fimi so mona mabele musuwe moko esa munene moko muke yakawa Simo po sonde makambo tonto Simo noka ba keina yeyo moni batama yele o moni famele so ma yele noka ba keina moni ye pone so to tanga mingi noka ba keina mwana nga sikoyo kuna foka musupe zolanda noka ba keina tala batama yele noka ba makosiste to tangi mingi to saba zoba tetala bon yo yebe loko ngonde na ko pesa bino explication mukolo musubo ko ganga ba lo ba kate nyonso naturel après na okota pa bandiko na nga baso babota kate na osunga bino na osunga bino o enda bota kate o azana règle soko sana ngote atopienga 1 million na kozwana ngate na bona kozwa mbonga lisumu na ozwa ngote oyo kaka azana règle mabota kate aji no pe fona ye bango ko bombela ngo tselanga aja poto te tselanga aja kishasa côté la neti maman bateke 45 azana 45 ans baté mineur à 16 ans côté la nga wana to bebisa masolo loba vérité popo sala ma bien na sunga bino batu mingi o bayibenga pe na kin bayi masolo na olo na sunga ba maman nyonso o ba régla ka bota na nuté j'ai pris votre na bino en charge o CP là mais na pesi jourté na pesi pédatité ngama okande na leki bonde pe ngana kobenga bino nde na leki lelo pona oyo na koleka pe bongo bokomona ba différence ezana banda kuna bino ata bolinga ngate ata bomona nga ko noka ba keina ata bolinga kete noka ba makosise bobina kabulaka nzoka na nga bongo te ata ndenge ata otengala koma nini po mibanya nini mibala ya bavenga mikeba kama kasi na misapi na muno na misapi kuna longola siko musapi makambu nde yango yo akotuna ba mubana na muni différent ezaka bongo oyo na tsepse oyo akotsa tembe akumona ngo ba o bazwaki deja bakomi eza sur commande na préciser bien eza sur commande eza te kaka oboyebo eza pe loko moko ekowumela te na préciser bino bien eza eloko moko ekowumela te ya misatu na ngina loba papa to mama soko lingi mikolo yo soko lingi mwasi na yo to mwasi na prometo chéri ya no so liboke soko monike eza liboko a pigeon kolia te na ibiti na ngina loba likambwana soko monika kote na selo liboke moko te ote ezo yeba na position te surtout soko eza pigeon komekate papa komekate na insisté à 3e fois yango papa yam subo lingani na mwasi no to mama lingi yo boyo ote mobali nga tala na sele ko mo liboke mo ote liboke libongo ote na sele ko ba te soki ezaka liboke eza na pigeon to liboke ni osomona clarté ndeko mobali kolia te bozwanga ka boya nzeta musulima kamsalo baka bona reta kozwa te kolia te ata pesi yo abondelo 1000 fois o kolia te shelo mana sina tondaki ali aye moko na so panza nani ba kare na bango bande ko lengina ibisa bino susu boy
bande ko na biso ni susu o bateka ba biloko net na ba ligne na lobi batunyo so tuté bo keba na ba mafuta eza ebele tozui ba tozui makambo ebele bat ba yelinga ba biloko ebele ba biloko na mo zo sala sala wana musupu azo lukane mbongo mais on ne peut pas le dire quelque chose toko le mabete mais eza ne be convenir moi mingi parce que misusu ba komote yango nini ba misusu ba otsango javel na kati ndengine le vérité lelo keba ba produit nyonso en ligne parce que soko somi produit oteli na 4 jours to 2 jours non c'est faux produit produit o etelisaka ezwaka peta parce que ekota na nzoto po evanda dans 2 jours faites attention parce que misusu toye komona bango bazui asaleli kama mafuta 2 jours asa komi akomozwa ba nduta na ba noir c'est comme ça et comment ça ba noir honnête ezalaka nani o to bengaka mami si je savais o ba bengaka kanga muyibi parce que wana ta basali o ba lati so ba maquillage et la sakaka kanga muyibi atelemi na ngamba ye wana ba noir wana faites attention na ba produit surtout ndenge zo dima mususu ezali omodi ba cancéreux ceux qui ba commis la dernière phase ba pisa bango ba nini moko ba poule moko ba melaka ba ndeko na biso musu ba somba ba poule wana bazoya ko pesa batu ba teka ba pesa ka batu ba melango parce etelisaka makasi tina Dubai poteli batu ba kamobi nani nzeta musela BBC Cop na BBC Cop parce que ba inconvénient mingi ba ndeko musu ba commis na ba cancer belé ya on eko BBC Cop wana omoni bato soki ba komi na dernière phase wana misu baso bela ba nini wa ba nini na bango ba milaka ba ta cancer wana ba milaka ba nini na bango ba vitamine wana produit wana ba ndiko na biso misu ba koma ko somba ngo po ba mélanger ngo ba yeko tegela bato ba ya eza na nini moko na eza na ba inconvénient moko terrible. Faites attention na yebisi bino ona lingaka bino te na yeko telemela bino likambo wana pona ba mama ona lobi ba botaka te ba reglaka na ko lobela bino ngo sima mais il faut na yeba age no ya solo soki ça na age lukuta je regrette ngamo na ko yeba fa ko to loba na ko tala yo ngana sa mutakala biso za bata ria ya te ba kopa na nyoso lekaka na osunga bino ngam na promete bino ba mama na osunga bino bino bo sala po biso toza bon ndena ko senga bino mbongo etele la tekele bumba na sungiba ndeko na basi depuis kipomba odio kitoli yango yo kiso tunaki so ko sombela nani na zoyeba te ayo inanga disutu alero ngange na Londres luka batu ba ya déjà otuna inga ona nyango combien onde yango yo soki bandana ngo ngo zwela bango na yebita lo ngange ngo zwela banani tozozela kaka yango na zepsa no bandeko o esa lo koso pakula kuno so pakula tina na dégâts de corps wana nyos o pakula tongo midi pourquoi ya ça dépend de toi bateau mususu ko so mo ta musu ba une semaine 2 semaines musu mo naka ria ya parce que toi ba nzoto ndenge moko te yango wana oya tsetembe o mona ngo ngana kana muta publicité te so na yeko sele loko boy welela liboke na ngai soko ekwei salaire na rapide pono kozwa parce que so mutation pas son sur les mois passe na surtout bande ko na bisa mibali na zo telema o ba koma kaka mso mbona ote moi ça so bendela bilama na lembi na ya o pepa saka moi nani venga mukeme ba ma kasi na koliamba na kutsami sapi bango yo lelo na iko luka bino na sungi bino oya ko ndimi o pa ko boya na sa numéro sina pesa ki bino yangwana 0033 753 03 8804 na suki wane panza makita na panzi lolo